Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et créé officiellement pour vous donner l'actualité de l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotia kimia. Maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te, tokokokisa biloko wana tokokokisa te, ebandi deja. Mbote na bino batata na bamama balenzi ya Presque Nkamba officiel tosili kotondela bino ntongo elamu bisika biso bosili kozali baku ya kolanda biso na kati ya chaîne Presque Nkamba officiel. Lelo tozali bongo samedi 15 août 2026 uta Nkamba Yelusalemi ya sika ndenge tata mokonzi ya bule abetelaka biso sete ntango nyonso ete liboso kokende na misala na biso mpe kosala makambo moso na journée esekeli bongo tokotaka liboso ndako ya nzambe ya ntongo pamba te na kati ya ndako ya nzambe ya ntongo kuna nde tokozwaka elembo ya motuya oyo esungaka biso na journée mobimba mpe bisika biso tokendaka kasi basoirée spirituelle mpe bangonga mabondeli tokoka bongo kobosana te. Ndio mokolo mwa lelo samedi 15 août 2026 tokokota bongo na kati ya ndako ya nzambe ya ntongo tokolanda mateya epai ya papa pasteur oyo asili kobongisama mokolo mwa lelo mpe baprogramme bonso oyo ekoleka na kati ya ndako ya nzambe. Na nsima nango nde tokobima libanda liboso ya ndako monene ya tata mokonzi ya bule bipai wapi tokolanda lokumu mpe nkembo ya papa simboki mva okiangani oyo kozala bongo représente epai ya conseiller direct na ye papa André Benza akiangani mpe message oyo ye asili kobongisela biso na kati ya ntongo mwa mokolo mwa lelo nde tokosenga na bino botikala toujours connecté na kati ya chaîne na biso pamba te boko kolanda mai maso makoleko mokolo mwa lelo uta Nkamba Yelusalemi ya sika na kati ya chaîne ya presse et information Kimbangiste tolanda.
munakumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tangu ifwene twayantika programu kietu. Tulombele kunga kwa mama Nlongi. Aussi qui a formation biblique, muna 179e promotion. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu Nzambi Silwa Nzambi 3 Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu Nzambi Silwa Nzambi Amen. Tela mese salu kyangu Nzambi. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enzambi bangi twafuluka. Tusadila kya Nzambi mukeleka. Enzambi twafuluka. Tusamba. Munazola kwa se ye mwana velela. Tata mwanda velela tuvutu difuna matondo. Kwa ngeye kadinge unzambi. Ya zola ya walakazi. Nuni nkutu beta kusanisi na mbusi beto. Babavanga mukini kia kutata. Tukuvutu didi matondo. Tuvangwa bia kutata. Mamonto na mavanga kwa beto. Kanzambi ya kaka kokenako. Lenda kutukeba. Tata mwanda velela. Matondo mavutuka kwa Nzambi to setu yambila engeye tata mosi kotele muvinga kya kukya Nlongo unayenkanda ketisoni katata ibasone kene kala mumpati zetu kutukwamisa ngeye kaka tinunu keto swamu nuketo tulemvukila masume to mamonto no kadinge Nzambi ngevuidi nlemvo tata setu tona programme to yansuka kala yeto mamonto no makubika ntantu satana makala nseke yebeto bana baku kadi beto tukusadilanga tata nge Nzambi to ututani na luvuva mutalomba ntono na programme yentsukusuntu yekole mumakwe moko manlongo tata sowene tata dodokolo chodolo izidi kwa yani untuadi sa umfuata wavova mukati kwa yani tuka mamonto mazikavanga bafulukia kisekavova yebeto mpeto watu simba kadi lumbu kya ntuka kita utuvinge kidwa tambalu kwa ngeye tono na programu yenchukusuntu yekole mumakwe moko malongo munazola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Nakumbwa tata mwana pe tata molimo santo. Tokotanga mikanda mibale. Mukanda ya liboso tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sima tokoleka na ba 12 préceptes ya lingomba. Mukanda ya mibale tokotanga yango na Hébreu chapitre 13 verset 7. Hébreu chapitre 13 verset 7. Tokotanga liboso na Exode chapitre 20 verset 1 tina 17. Soki tomoni tokotanga na kumbwa tata mwana pe tata molimo santo. Motu ya mukanda elobi boye. Mibeko zomi.
Nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypte to. Na ndako na bowumbu okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko po na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te, to kosalela yango te, po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe ya zuwa, na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana, kino na libota na misato pe na minei na ba oyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato koto na koto ba oyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye na pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo yonso. Nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moko te. Yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, pe mowumbu mobali na yo te, pe mowumbu mwasi na yo te, pe bibwele na yo te, pe mopaya na lopango na yo te, po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo, pe mokili, pe mai monene, pe biloko yonso kati na yango, pe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ikobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mozaleli na yo te. Okolula ndako na mozaleli na yo te, okolula mwasi na mozaleli na yo te. Soko mowumbu mbali na ye te, soko mowumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini ezali na mozaleli na yo te. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa leta pe bango bazali na bokonzi, po bokonzi nyonso bouti na tata Nzambe. Linga bato banso, ata bayini bayo. Komela likaya te to bangi te. Komela masanga ya kolangwisa te. Kobina te, kokende, kotala mabina te. Kolala bolumbu te, pe kosokola bolumbu te. Koswana te, pe kobunda te. Kosala nkisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te. Futa mpaku ya leta. Kobomela moninga na yo kanda te na motema na yo. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu to sombo te, ngulu maza te, nyoka te, makaku manso mapekisami. Tolekinde na mukanda ya mibale na Hébreu, chapitre 13, verset 7. Ya mukanda elobi boye, botosi epai, bokanisa ba oyo bakokambaka bino. Basoli liloba ya Nzambe epai na bino. Boba na bizali na bango, pe boyokolaka kondima na bango. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba.
Munazola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tata nzambi mfumu Yesu tata Simon Kimba Nkiangani. Tuizidi kwa beno batatu kadi tangu ifwene twabaka majama moyo. Beno wazola vo mono ya telama vo ya vova mamumeno. Kasi ngangu za mezike. Beto basumuki tuena munza. Bika lumvelelesa pasivo yakala kwa me simple instrument kieno batatu balongo. Vo ya vova mambu mameko kasi ya vova mamumeno batatu balongo munakumbwase ye mwana ye tata mwana velela. Amen. Na mwana pita tamoli santo. Ya solo tutangaki mikanda mibale. Kia liboso tutangaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mibeko zomi. Ndeto likaki na kotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba. Mukanda na biso ya mibale tutangaki yango na Hébreu chapitre 13 verset 7. Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaki c'est kokota ezalaki liboso. Nzambe alakaki na Abraham ete libota na ye ekokota na boumbu ya 400 ans. Tango elaka wana ekokaki bakotaka 70 personnes na boumbu en Égypte. Après 430 ans, babimaka 600 000 personnes. Kasi batangaka ba mamate, banate, kaka mibali, oyo bazalaki âgé de plus de 20 ans. Moïse de aponamaki pona kobimisa bango na boumbu. Tango bakomaki na Mont Sinai, nde tata Nzambe apesaki bango mibeko. Zomi oyo touti kotanga. Tango pambate, ye Nzambe azali boule. Esengamaki bango libota na ye bazala pe boule. Tango bakomaki pembeni ya mboka ya elaka Canaan, tata Nzambe atindaki Moïse ete apona banongi 12 po ete bakende kotala mokili ya elaka pona doute oyo ezalaki kati na bango. Mobembo wana ezalaki ya 40 jours aller-retour. Tangu bazongaki bapesaki rapport boye. Nyonso kuna oyo tokuti ezali kitoko. Kasi likambo ya pasi batu ya mbinga kuna milai minene oyo ke tomonanaki lokola mayoyo na miso na bango. Rapport wana ezongisaka bana Israël sima. Tata Nzambe asepelaki te na kanda alobi na bango. Lokola bobosani bolamu nyonso na salelaki bino uta na Egypte. Bokokota na mokili ya elaka te. Kaka Yoshua na Caleb oyo bandimeli ngai nde bakokota pona kozonga sima na bango. Tata maman kimongiste ezali leçon monene pona biso. Pamba te biso tozali photocopie ya bana Israël. Kasi esengeli tozala photocopie corrigée. Mibeko nyonso oyo tosili kotanga mobeko ya mukie ezali te. Nyonso ezali minene. Okwesi moko, okwesi mibeko nyonso. Kasi lelo tokobesa sete na mobeko ya liboso. Na oyo ezali na 3e verset. Kukala ni yenzambi za nkakako. Kozala na banzambe misusu te. Kaka se nzambe na biso. Kasi kozala na nzambe mususu elakisi kaka teke lokola nzambe na biso tata Simon Kimba Nkiangani. Yo pe oke koluka nzambe mususu comme nzambe ya Bouddha. Wana effectivement ezali kozala na nzambe mususu directement. Kasi pe indirectement. Mingi kati na biso tozali na ba oyo tolandaka na ba réseaux sociaux. Que soki mokonzi abule papa Simon Kimba Nkiangani alobi na biso likambo. Mais papa wana oyo tolandaka wana alobi le contraire. Yope osaleli makambu tata wana alobeli. Sans le savoir indirectement ozui tata wana mutu wana lokola nzambe na yo ezali erreur grave.
toluka kanda ya nzambe te ekwela biso. Totangaki pe na mukanda ya ba ebeleo. Polo moto akomaki yango. Malgré que tembe ezali kati na mindele, pamba te akomaki kombo na ye te ndenge asalaki na mikanda na ye misusu. Akomelaki yango bandeko na ye ba Yuda po na kozonga sima ezalaki kati na bango. Kozonga sima wana ezalaki na tina mibale. Ya liboso bango bazelaki bokonzi ya tata Nzambe. Nzambe pe alakaki bango Mesia. Tangu ye Mesi ayaki nkolo Yesu. Akutaka bango na bowumbu ya baloma oyo ebandaki depuis l'an 63 avant Jésus-Christ. Mais bowumbu wana eyaki kosila kaka après 2011 ans. Mokolo ya indépendance ya Israël le 14 mai 1948. Raison ya mibale konyokwama ya bandimi ya nkolo Yesu na bokonzi ya Baroma. Oyo ezaki na durée ya 248 ans. Ti na l'an 312. Pasi ya boye tozali komona. Yango na ye biso toponi mukanda ya soki olobi ya sika loba. Ye asalaka référence na nzembo elobi ke esengeli bazala na molende bazala na bobangi te. Na verset 7 oyo totangi balobi na biso boye. Bokanisa ba oyo batambwisi bino kufa na bango pe bizaleli na bango. Mais soki totangi un peu plus bas na verset 9 balobi boye. Bopengwa te na mateya ya mabe ya bapaya. Lobi ezali mokolo ya elonga ya papa Dialunga na kiangani. Esengeli tolanda exemple na ye. Pamba te papa Dialunga na amonaka pasi bomoi na ye mobimba. Kasi azongaki sima te. Pamba te pasi nyonso biso toyebi bakimangisi bapasi oyo bapapa bamonaki na mokili ezalaki po na intérêt na ngai na yo kimangiste intérêt mosusu te. Soki papa Dialunga na azongaki sima biso tolingai tosuka ndenge nini? Pamba te nzembo elobi boye. Kangu wingi wa mafutuka mambi mapasi ya lulu takie. Donc na nzembo wana mvungi ndudi papa Diangenda akanisi pasi ya papa Simo Kimbangu. Kasi alobi boye ba oyo bamonaki pasi elongo na papa. Kasi bazonga kisima. Lifuti na bango ezali nini? Biso balobi na biso topengwa te, tozonga sima te pona matei ya mabe tozozwa na bapaya. Lelo na kati na lingomba tozozwa matei ya mabe kati na ba réseaux sociaux biso bandimi. Ezali kopengwisa biso, ezali kozongisa biso sima. Mama na likambo tokokende na yango na mokolo ya lelo ezali ete tozonga sima te tolanda de exemple ya Nzambe na biso nkolo Yesu papa Dialunga na kiangani po ete biso pe tolonga lokola ye alongaki tufokole munakumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Lutelama tusamba. Munakumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tate toje na munezulu bika nkumbwa kuyazi tuswa. Bika kimfumu kia kukiza. Bika luzolo laku lavangama vantoto boso buzulu. Diako etu kalumbu tuvana mulumbu eki. Uyamudela mfuka zeto boso beto petu uyamudela nga bato vidi mfuka. Kututwala ni mpuku munuko kasi ututani na muna kwa wambi kadi kiaku kimfumu ngolo yekembo yemvu
se mwani mwanda velela. Amen. Tulombele nkunga. Namo bembo nanga onse nakosalela se nkolo wa bomo. Namo be 1, 2, 3. Namo bembo nanga onse nakosalela se nkolo wa bomo. Pona sosolia solo lobi kweza na Yahweh. Namo bembo nanga ose nakosalela se nkolo wa bomo. Pona sosolia solo lobiko nangeza lina Yahweh. Kolo nasengi nayo nguya peboso soli Satana akonguluma pona kobe bisa. Kolo nasengi nayo nguya mpeboso soli Satana akonguluma pona kobe bisa. Belema yoka kolela nanga osananga ejaliete na biki sama. Kolo nasengi nayo nguya peboso soli Satana akonguluma pona kobe bisa. Kolokingi ya sadidi mbeni Satana ke bakilindanduko. Waunzole salia tatanzambia anda fumu iswe tata Simon Kimba. Waenda mzo ansam. Ya walongi jam. Mukanda ya luvai kukapuki ya makumole nzila etatu. Divo velevo. Ukala ni enzambi zankaka yumonoko. Uya walongi jam dina nsimame ya kendala. Idina nsila nsiluvo. Kana mpas. Kana wet. Fumu isu ilanda entumwani tata Simon Kimba. Kolokingi ya sadidi mbeni Satana kia bakilindanduko. Waunzolele ya sadila tata nzambi alana fumu isu ya tata Simoni Kimbao. Yaenda munzwa sawa. Ya walongi diani. Mukanda wa mosi kapuki ya tatu nzila ya tatu. Divo velevo. Bole bana dia silava kimosi kovo kabawa waleko. Uya walongi diani dina timami wakenda lala. Idina ya sila silvo. Kana pas, kana wet, fumu isu ilanda intumwani tata Simoni Kimba. Kolokingi ya sadidi mbeni Satana kia bakilindanduko. Waunzolele salia tata nzambi alanda fumu isu tata Simoni Kimba. Yaenda mzo asa. Ya walongi mukanda wa ngalati ya kapukia tanu nzila ya makumolo ya taka. Ivo velevo. Vote na moyo mumpeve bika twadjatila mumpeve mpe. Buya walongi dia medina timami ya kendala. Idina esila siluvo. Kana pas, kana wet, fumu isu
anda etumwa ndi tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadidi mbeni satana kia bakidi ndandu. Waunzolele sadi la tata nzambi. Yalanda mfumu isu ye tata Simon Kimba. Yaenda munzo ya Sam. Ya walongi diam. Mukanda wa zingana kapu kia vanzila ya Samba. Ivovelevu. Lusisa fubia buze. Luvuka eludiata munzila nzailu. Buya walongi dia midina ntimami wakendala. Idina ya silansi luvo. Kana pasi kana wete. Fumu isu ilanda entumani tata Simon Kimba. Kolo kingi ya stadi nimbeni satana kia baki ndaniko. Wabunzoni ya stadi la tata nzambi ya landa fumu isu e tata Simon Kimba. Yaenda munzo ansamu. Ya walongi jami. Mukanda waloma kapukia ya nzila ya nani. Ivovelevo. Mayangi mena e mutu ilembolo tangulo masumu kwa mfumu. Buya walongi jami dina timami wankendala. Idina ya nsila nsiluvo. Kana mpasi, kana wete. Fumu isu ilanda intumwa tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadi dimbeni satana kia bakidi ndanduku. Waunzolele sadi la tata nzambi alanda fumu isu e tata Simon Kimba. Yaenda munzo Sam. Ya walongi dia. Mukanda wa matayi kapukia tanu nzile ya nana. Ivovelevu. Mayangi mena ebavelela mutima. Kadisi bamona nzambi. Buya walongi dia midina ntimani wakendala. Idila ya sila siluvu. Kana pasi, kana wete. Fumu isi ilanda ntumwandi tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadili mbeni satana kia baki kindanduku. Waunzolele ya sadila tata nzambi alanda fumu isu ya tata Simon Kimba. Yaenda munja Samu. Yalongia. Mukanda ya matai kaputa atamu kilinjela ya tamuki. Ivovolevo. Luloma beni silavewa lutumba beni silasila. Buyalongi dia midina chimami wakendala. Idina ya sila silvo. Kana pasi kana wetu fumu isu ilanda itumon tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadidi beni satana kia bakidi ndanduko. Waunzolele na sadidi la tata nzambi alanda mfumu isu ye tata Simon Kimba. Yaenda munzo Sambu. Ya walongi diame mukanda wa Yohani kapo kia nzila ya makumole nsambwadi. Divovelevo. Mameme mami mawanga ndingami nzeimo makunda manga. Buya walongi diame dina ntimami wakendalala. Idina ya sila siluvo. Kana mpasi kana wete mfumu isu ilanda inatumwandi tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadidi mbeni satana kia bakidi ndanu. Waunzolele sadi la tata nzambi ya landa fumu isu e tata Simon Kimba. Yaenda mjwa Sam. Ya walongi dia. Mukanda ya mikunga watanu nzila entete. Divovelevu. Dimba mambu mami mfumu wa ntambulu ami. Buya walongi dia mdina timami wakendala. Idina ya silansiluvo. Kana pasi, kana wete mfumu isu ilanda intumwani tata Simon Kimba. Kolo kingi ya sadidi mbeni satana kia bakidi ndanduku. Waunzolele sadi la tata nzambi ya landa mfumu Yesu ye tata Simon Kimba. Yaenda mswansa. Ya walongi dia. Mukanda wa matai kapukatano nzila ya tatu. Divovelevu. Mayangi mena yeba mputu mumpeveka. Infumu kia mazulu kia. Ya walongi dia mi diodio ntimami ankendala. Idina ya sila silu. Kana mpasi. Kana wetu. Fumu Yesu yelanda ntumami tata Simon Kimba. Touti kolanda bana na biso bana Matei. Baye batatoli ete tango molai basali mungu na satana bazwi litomba te sika balinkolanda tata nzambe kolo Yesu pe ntoma na ye papa Simon Kimbangu kiangani bakendeki na ndako ya nzambe bayokaki litei oyo tutaki mitema na bango pe mitema na bango etondisamaki na mawa yango balapaki ndai na pasi to na bisengo
bakolanda kaka nkolo Yisu pe tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana bazali kolanda matei po ete bakoma bandimi ya papa Simon Kimbangu Kiangani kati na lingomba na ye monene église kimbangiste. Bango bakozwa li batisi le 12 octobre 2026. Muna nkumbwase mwana itata mwanda velela unu kia sabala lumbu kia 15 mungonde ya nana mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu. Tulendi malongi tilongolo kwa tata Pati Diakanwa Floribert, yani na musicien Faki kuna Canada. Malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa mosi kapia makumole nzile ya ntete na teye kumie nsambwadi ututangidi nsiku kumie zole medibundu deto ya fokole muna nkanda waba ebeleyo kapukia 13 nzila ya nsambwadi. Lelo mokolo ya poso, mokolo ya zomi na mitano pona sanza we ya mwambe, sanza ya mubumu nkoto mibale na tuku mibale na motoba. Samedi le 15 août 2026, tolandi matei mapesameli biso na papa Pati Diakanwa Floribert. Ye azali selo pe musicien ya Faki kuna na Canada. Matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso. Mukanda mibale ya Moïse mukapo ya tuku mibale nzila ya mukino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mukanda ya ba ebeleyo mukapo ya zomi na misatu nzela ya sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église, et Hébreu chapitre 13 verset 7. Toleki naba communiqué. Communiqué et outil na SPC kuna balobi ete baye tokotanga kombo awa obiangami na conseil ya sécurité mokolo mwa lelo samedi le 15 août 2026. Ezali bongo papa Kongolo membre ya preski ya fandi na kan weno, maman Ruth Kanfuma, maman Zozo, maman Yafu Elisabeth, pe maman Mikala Mongala Moyembi na la grande chorale dirigeant Nkamba afandi na kan weno. Lieu Sikabokutana, bureau ya SPC, heure 11h30 mutumokote azanga otos eleki mbeka ya kutumba boye malamu na bino banzo. Signé direction générale ya SPC. Na lotomo ya papa mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba direction générale ya apaki ezali koyebisa na batata ya mokili mobimba. Esika lingomba kimbangiste ezali était vendredi le 21 août 2026 et kozala bongo ntsinsani monene pona bosombi bateau de pêche. Tobosana likambo yango te batata banso bisika tozali tofongola mitema volonté emonana po ete tolongisa likambo oyo lokola tata molimo mosantu azali kobetela yango sete tango nyonso. Nzambi votele tele pe liloba na ye ezali mobeko bato na bato na poule na bango pe tozala ebele tolamuka penza na likambo oyo pe tolia nzete ya bololo po ete tozwa mapamboli batombeli batata banso musala malamu. Signé le président général révérend Kiaoutoua Louziamou Alfred. Direction il y a Ville Sainte et zaliko yebisa na quartier Weno. Kuna na kan Weno était bokoyamba ba mbuta ya Ville Sainte mokolomo jeudi le 20 août 2026. Bakoya nantina ya masolo oyo bakozala nango nabino. Nantina wana esengami na mutu nyonso tata maman mukoloto elenge mwana elenge mobalito mwasi na mukolo wana mutu moko te azanga toyaki kofanda awa na nkamba pona kobondela pe kosala misala
kotosa eleki mbeka ya kotumba. Signé pour la direction révérend Léon Soukami Mambona, pasteur ya Ville Sainte. Liyebisi epai ya batata pe bamaman selo elongo moko pe na balongi banso uta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba pe bapèlerin pe bavolontaire ya Dungi Luenda Nkendolo pe Benga ete tokolesa mbanza mokolo mwa lobi dimanche le 16 août 2026 nde na ntina na yango esengami na selo pe nlongi moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi eleki mbeka ya kotumba. Signé Diacre de Ivanga Momfana Alphonse. Direction nationale ya bana ya banganga nzambe, bana ya balongi bakengi balongi baselo pe bapasteur ezali kosala rappel était samedi mardi pe samedi bokozalaka na réunion kuna na tribune ya presse sima ya lokumu ya nzambe na biso pe ntinsani ya mazut nde banso tokokutana kuna na tribune ya moke ya presse pour 15 minutes ya mibale cadeau phare yango ezali pona 2026 yaka oyoka programme kozala kidibate troisièmement bikateli ya milulu ya le 15 novembre 2026 esi ebongisami nde sengami na ba chef de camp banso tokutana mardi tokutanaka mardi pe samedi nyonso pona ya yenga pona koyeba ndenge nini tokosalela. Et enfin nantina ya chantier na biso pe lukulu batata bakatelaki biso pardon $5 kobosana te. Merci boyoki pe boyeyi malamu na bino banso. Signé Papa Diacre Jean Mulundu Bernard, président national. Na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani sengami na ndoi nyonso amema tol moko ya couleur verte oyo akotambola na yango lobi dimanche le 16 août pardon lundi le 17 août na deuxième jour ya fête na biso ya le 16 août 2026. Signé maman José Diangenda Papa José Dengenda Akilimani, président national. Liyebisi ya lombango pona bana ya Sankuru, sengami na bana ya Sankuru banso, bafandaka na Nkamba, na bakan, ba section, pe ba chantier, ba yebanso, ba wuti, bisika, parle bipai na mokili mobimba. Tokutana mokolo moyenga, lobi dimanche le 16 août 2026, sima ya libondeli ya suka pe bokoti ya papa na résidence kuna na tribune ya monene pona komiyokela message euti na nzambe na biso na ntina ya opération bosombi mituka mibale ya Mercedes or asengaki biso bana mpe bilombe na ye na bobongisi makambo mususu ya lisanga na biso boyeyi malamu mutu moko te azanga. Signé pour la commission Diacre Ferdinand Yolama Lohoso, président général. Tozali pe na chaise pliante kuna na bureau ya Ville Sainte oyo ayebiki abosanaki kiti na ye aleka na bureau ya Ville Sainte pona ko récupérer yango pe bauti kotikela biso mwa musolo balokoti oyo ayebiki akwesi musolo aleka na bureau ya Ville Sainte. Nécrologie. Monotata Zulu Babela Libe Zingilanga ku Vatadia Kiyala ngeti songa nsangu za lufua lwanleke ame wakele zinadia Tata Genevieve Bapela wakele Zingilanga ku Vatadia Paza ku secteur ya Ntimansi ya Noafua qui a lundi le 9 août 2026 ku Nzila Lufu mafua mena kunzo ya Kiozi kuna morgue ya Kimpese sanguzizi za Luakila kwa tata Adelar Kupaza kukiyala kwa tata Erios uvatadia Mpanga kwa tata Mbundani René
kuna mbanza ngoyo kwa tata Toma Ekundembo, kwa tata Kavoya, kwa papa Kavoya. Kuna kimbanza kwa Remi Yebakundi Bankaka Bobo Bazaya Pangeto. Programu ya luziku siyavanwa kunima. Lelo bokundi ya nzoto ya mama Ndungidi Sela na mboka Kiesa kia Yenge na Songololo. Iye azalaki kufanda awa na Nkamba na kan weno. Pe azalaki maman ya mama Tuyindula bebe, maman Tuyindula Belange, maman Nancy ya MSSK Matadi pe basusu. Nde awa na mbanza ekozala bokundi ya nzoto ya mama Udiwa Wenze oyo azalaki moyembi na jeteki nzoto ekobima lelo na morgue ya Goma Matadi pe bokundi kaka lelo na Ngombe Kinsuka pe nzoto ya papa Fiston Kinamvwidi oyo azalaki neveu to mwanankazi ya papa Révérend Yengo André Mboka Zalongo. Tata Minka Midel Jigal yazali moyembi na Jejeki, membre ya Jeki, membre ya Grand Bandundu, membre ya association ya bana ya Jiteki. Yazali mwana papa Minka Delphin ya mboka Ngulungu pe maman Ikwela Cécile ya mboka Ipamu ya kobalana na maman Bunkulu Choluka Presilia yazali moyembi na Jiteki, hôtelière, scout, membre ya Ujiki, Afki, Seka, volontaire, Musalina, restaurant ya Lukengo pe mwana ya Matadi. Mwana ya papa Mabuaka Madiaka ya mboka Kimabuaka pe mama Pambu Ndembi ya mboka Kisaka Koti. Bana bango kozala lelo samedi le 15 août 2026 na temple eye ya Mbanza. Ko temple samana papa révérend Timba mpaka Raymond. Nde ngonga liboso ekobeta na 14h ya mibale na 15h. Tozali ko exiger respect ya heure. Botosi ya ngonga. Tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Tiambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Disasi Djema Santoni yazali sympathisant pe mécanicien auti na Kinshasa elongo na ba parents na ye oyo bazali ba kimbangiste baboti na ye bazali ba kimbangiste recommandation ya papa Salou Nzobadila Michel yazali non kimbangiste résident à Brazzaville azali catholique. Kimbangi ya recommandation ya papa Lembi Mananga Josué yazali sympathisant auti pe na Kinshasa. Recommandation ya maman Mukaba Yulu Gisèle yazali sympathisante pe fonctionnaire. Ye na bandeko na ye mibale pardon ya basi. Recommandation ya papa Longo Taylor yazali sympathisant auti na Kinshasa. Pe recommandation ya papa Kongolo Kitenge Moïse ye azali mondimi ya église néo-apostolique auti na territoire ya Masimanimba kuna na province ya Kwilu. Bisika nyonso bofandeli potelema kwa kopesa bino mbote faki musique. To bongsa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino ofanda mokote ya bosani était mon lulu monene moi le 16 août mokobanda lobby dimanche nde to yambi bimbangi belé kobanda bandimi
kino na baselo nde tosengi na oyo nyonso baye na bimbangi batelema tukokopesa bango mbote awa tozwi mpe kimbangi ya Reverend Mpwaba Simon Zondo ye azali membre apaki secteur Kipuku pe préfet des études auti na paroisse Kipuku sika ofandeli papa telemat ko opesa yo mbote faki sepelisa bango. To bongsama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina binongo fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi Matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo samedi 15 août 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Misala katina yelu selemi, potongi nkamba, pe tolona tobokola. Lobi ezali mokolo ya yenga. Yenga yango e coïncide na date ya le 16 août 2026. Oyo tozali kokanisa 25 ans ya elonga ya papa Mfuma Mbanza, papa dia lunga na Kiangani. Mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu, pe deuxième chef spirituel ya Lingomba na biso. Oyo atikaki biso le 16 août 2001 kuna na Kiemba. Mabanza biso nyonso toyebi malamu atina wana biso ba chef de mouvement bambuta ba association service pe sécurité tomona na banso na 15h kuna na mise na tina ya réunion préparatoire ya fête na biso. Malgré tout kozala na mariage, malgré tout kozala na bibembe, mais biso ba oyo tokota ka réunion préparatoire, malamu toto sangonga 15h, soki déjà ba programme nyonso, commission d'organisation ya fête bazana bango prêt, toko réussir na biso na ko répondre na ba makambo nyonso. Tutie eliki ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Misala ya nzanzalonga banso toyebi ete
Premier échec ezalaki le 22 mars. Sika récupération ezali pour les 12. To éviter échec wana malamu tolanda baninga ba oyo ba mosusu déjà charpente ebandi déjà kotiama ba mosusu kala te bango mpe batia charpente bongo biso ba oyo nanu kutu tomoni place te ba oyo tosi tomoni place tozali nanu na niveau ya fouille to ya kotimona fondation to tobandi à peine ko placer brique pour la fondation. Est-ce que tozali na makanisi ke le 12 octobre oyo biso oyo ekosepelisa Nzambe tina wana biso nyonso bisika nyonso bozo kolandela biso toyeba ete mokili mobimba miso pe makanisi na biso kuna na nzanza longa to rate lisusu te pour le 12 octobre oyo toki makanda ya Tata Nzambe towelela nde mapamboli banza ezala ba responsable ezala biso ba oyo bazali komema malamu biso nyonso tozala makanisi moko po ete réussite ekoka komonana le 12 octobre tosepelisa Nzambe Molimo Santo na bopesaka ye bafungula ya bandako oyo ezali kotongama kuna na nzanza longa. Biso nyonso pe toyebi ekateli ya $5 ya suka sanza pe ntitsani ya batata na bamama ya premier dimanche du mois. Esika wana pe tozoloba yango malamu ekateli ya $5 ezali na makambo nango bien que nyonso mpona botongi nkamba kasi rubrique ya $5 mosusu rubrique ya ntsintsani na biso wana pe batata na bamama mosusu tokanisa te ke $5 peut-être yango ekozala lokola bimbelekela na biso mpona ntsintsani te. Esika wana biso nyonso à tous les niveaux malamu tozalela yango makanisi tolandaki passage biblique oyo batangelaki biso awa mokolo na yenga na tina ya $5 importance nango impact nango ezali nini kotangama tozali kotangama yo na ngai welela yo pe kombo na yo etangama abanza biso nyonso tokolia nzete ya bololo po ete torate te na $5 ya suka sanza pe torate te na bikateli oyo etali ntsintsani ya premier dimanche du mois oyo ekozala dimanche le 6 septembre. Bamama nyonso pe na mokili mobimba bobosana te na tina ya misala ya botongi oyo ezali na biso awa na Yerusalemi kobanda na nzanza longa pe bashantier mosusu oyo etelema na konti ya Afki ekateli ya $10 ezali na biso lamu biso nyonso bamama totelemela pe likambo yango po ete biso pe tozwa échec te. Bandeko na biso ya Fliki Nkamba na tina ya kobongisa le 17 mars 2027 bobosana te liyanga nito assemblée oyo bokozala na yango na mokolo mwa lelo samedi le 15 na 13h pe ba comité na bino 3 personnes na
président, secrétaire, dirigeant technique, bozanga te, bomema pe mbongo ya orgamat, oyo ezali na valeur ya 15 000 francs. Présence ya responsable nyonso, ezali obligatoire et absence moko te ezali toléré. Tutie ilikia biso nyonso baflitiste ya Nkamba tolandi na bokebi nyonso. Bandeko na biso ya Jesheki, Gaki, Mwanganesa, na banza Rutalobi, biso nyonso tolandaki na tongo, likambo toyebi yango, kasi lokola biso, tango nyonso tosalaka makambo, on dirait neti toyebi te. Donc, utilisation, toko salela, instrument mais ezali pe ezalaka deja ete tokoki ko salela yango te biso na église kimbangiste tenge tolobelaki yango malamu ba oyo bazali banda baya kozwa bizaleli oya biso bamema epai na bango ke biso tozwa bizaleli ya bato ya libanda tokotisa na lingomba. Elingi koloba te ke kaka soki boye na Nkamba bokoki ko utiliser drum te, kasi bisika nyonso ezala kuna bovandaka drum tokoki ko salela yango te na lingomba ya Tata Simon Kimbangu epekisami makasi ezala awa na Nkamba ekoki koyoka na to komona na lisusu te na bokebi nyonso. Sima ya nsinse na mazuti ya lelo tokozala na seremoni kakingoma na République du Congo. Pena après Jigal nde maye o tozalaki na yango na tongo ya lelo tomilengele. Tuena kintwadi yesedeto Tata Mfumu Mbanza na telumbu kya unu Tata Mfumu Mbanza vwendi yetu muka sobuka sisulaki yani ngisi ayeluselemi yani pe watambula mbebe songa ngazi ke Tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu zazobukele wabindama muku tulombele kwa sedi yetu tutela mana betu banta uvana kiambote faki Bika twakubika no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwane Tata Mwanda Velela munkumbwa se
ye mwana ye tata mwanda velela. Tulendele kutuvanda tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedeto katufokudila samu Inzambiame umpuluza mumpila mpasizi tuzungi didi yavuvame na muzingu kyame enzilange onzambi itombanga Inzambiame umpuluza mumpila mpasizi tuzungi didi yavuvame na muzingu kyame enzilange onzambi itombanga Inzambiame mfukamene pasizamenge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela Inzambiame mfukamene pasizamenge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba munkumbwase ye mwana itata mwanda velela lumbuke kensamba nu mungonda yanja bonso widi muketo dilo munkunga tata nzambi mutomusabeto bantu nzatuza kumusula kutwena mwana Kristo Kristo mpasivo malawa wana midabetila mfumu Yesu Kristo ngeibwazo la vuluza muntu watambulia lufala ntsoni yewakoma vananti kumosie mivi ndomusumba otoma kusevila kantsingeko vutila dimosiko kadi wazo lavanga kaka malauza nese diako kadi mutu kafweti vutoka kaladiaka munantimene momo maunsono mavanga mena mukuma kebeto bambi tuto mendioza yavo ngiyezu levu tulabito bantu tokala vakimosi koko kalanko mosi ye banlongo muvutoka kuzulu wasonga makala ko balonke bako ibasonga lozolo
iwafila benda munza ya mvimba yekitulaba mpaka nuse minkwikizi. Mwanda vila swa kulumukasi kakalanga yeno kanti kalukunza yako. Mpova zenu mumonkana mutu mwenangazu. Mulumukeke nsambanu mungonda yanya. Tata Nzambi, mfumu Yesu Kristo inge tata mwanda vilela. Tuzi idivu tunabavila vana meso meno, kadi tuvanganga malwalembo langa. Tufusanga bisa de benonsoni, yetuvwezanga malwakanikina. Tufuka mene vana malu menon pasifu tomona lemvo eno. Tutonene mbizeto, kadinza ya mvimba niku mpasifu twatiza zaengeke tonani. Utuvisisa kadibeto zai wakimwana kaka. Mukuma kiambizeto bivuku bitu sakidi. Lufwa, bimbevo, zimvita, ntatu yemampila mumpila diaka. Beto, ka tuena yetinu kiankakako. Ngeyo kaka isomno keto. Lututanina, kadi tukondolo ankakanda kala kimpovela keto valoena. Lutusundisa muvita zeneto vanza. Simadili keto mfumu. Kutadi masummetoko, kadi tuzeidi vongeye mfumu Yesu Kristo, diwafula vananti, mpasivo beto twabikwa bana banzambi. Tulombele luvo munza ya mvimba, tukamwafilika, Mputu, Amerika, Asia ya Oceania. Ngebu avuvavo, kavasala tadi, vanantandwa tadi yandiko, dialembe kunkulwa. Munatumweni vonda muzanka monza, zakinu kaka museke bantu bankaka. Muna luvuvamu, yambula basole kimpovela mukubadi atisa. Kadi tumweni vo, menga mabantu medikidika la zinga vana meso meno mukumake kisolanto adisi. Judi ndampasidi ya kiadimpe kadi bubu bafuitu kutuno andise yebeto tunavonda sani. Tululombele lwa tukatu dila mwa maonzo mpasivo uluvamnuza munza ya mvimba mpasivo makanda yezindinga mawizana. Imomo tuzidiye kukunemba ndongo mukumbwase yo mwana yutata mwanda velela. Nzambi zengyankanu muna watu wanchiona dilanga ike konka yansu kami kwiza ovanza kwa ndio nawe nayo mpasi muna wa ukandidila okuyandalanga kampe onzambi zodiantiona oyandalanga mosivana bena omvala isu ya tololwa kasi wavumbula kayo kanavo antu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwa yeto wantua abi. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka ya kwa yelevu se yemwani tata mwanda wavelela. Amen. Monde fubalanda bayok kamba alobi nini poebi mabanali ba wimsam Banjisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba. Ba tata iba mama kiamboto chetu awe tukulele betu betu letezi onkombo tata ya mwana pitata molumo santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba baprograme nyonso mpe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela makanisi na biso nyonso ekei na ntina na mokolo na lobi le 16 août oyo mokolo na le 16 août wana 2001 yango nde papa Mfumombanda papa Dalunga na nkolo Yesu ye ade atikaka biso tata auti kote ya biso koloba ete likambo tata nzambe ezalaka ya mpasi na ebandeli mpasi kasi na suka nde ezolaka malamu yango nde epesaka biso kimia yango papa Mfumalo papa Dengenda kontima alobaka ete tozali na école ya patience donc kokitisa motema na likambo tata nzambe oyo toyamba oyo tozalaki ete toyebaki yango te likambo yango tozalaki kosala mabe kasi na ntango tososoli tolobi ete tokolanda nzela ya tata nzambe nkolo Yesu mpe tata molimo santo kasi nzela yango ya pasi na mpasi wana na suka nde ezalaka ya kimia epesaka biso kimia eza boye te tozala na patience yango nde papa Simogimba Mkianga naza koteya biso tozala makasi na mabondeli tomipesa na misala botongi mpe kolona mpe kobokola tozonga nsima te tokende nde liboso mpo tokoka kozwa elonga ndenge tolobeli yango mokolo na lobi ya le 16 août elonga ya papa Dalungana malamu tomilengele tomibongisa pamba te bango balongaki po ete mpona kobundela biso surtout na likambo na bango ya koloba ete tondima deuxième colonisation te koloba ete tozonga lisusu na masumu te tala mpasi tomoni tokomi liboso sikoyo tozonga susi mete tozongela masumu wana bango baboyi yango tosala mulende tongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama mpona bosombi mazut tokozwaka 15 minutes po ete tokota na misala oyo esengeli lelo mpe ezali nde mokolo ya suka na préparatif ya fete na biso
ya le 16 août etombe mpe mokolo ya poso yango mboka ezala petwa biso bato tozali awa tokota bisika oyo ezali ete matiti ezali tolongola mboka ezala petwa mpe kobongisa bandako esika tokoyambela bapaya. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Ah, lelo anniversaire ya batata. Ba mama oye. Tozali. Batata oye. Tozali. Lelo mukolo nini? Samedi ya banani. Oyo leka kilobi boyebi. Samedi ya banani? Papa, lelo ezali anniversaire ya mutu. Mutu oyo babengi la personne. Mais la personne yango azali tata. Donc lelo anniversaire ya tata. Siko bakolesa bino ou bien bino moko boko se porter garant ya kosala dîner na bino. C'est-à-dire biso papa ndenge biso lelo tozana anniversaire déjà pendant lobi to bongisaki. Baza déjà nango. Oyo bako bongisa po ete fete eleka malamu. Bazali déjà nango. Banani? Bango ba mama. Bibusi na biso. Ba? Yo moko papa de la vie to pesi onzela o anime. Tokotala sikoyo soki anniversaire yango soki ekozala malamu soki ndenge nini. Topesi onzela 15 minutes. Tofia uki. Patata ye! Bamama ye! $100, $50, $20, $10. Iso batu toyeba kate, toyeba ete.
Yeah.
batu bakaka kumanizanga. Asizi tuokele eketa ukila kento tukawase minazo wanando memupasika tukuyufuli nitikangeye kwa watu wanono wakifani chakufu wizanswa wiza wakani na bana watu na dibu jaku zeya yopasisisa asini sola yenu kwikilu kwa batu bakaka kumanisanga. Fumu wizanswa wiza watani na bana watu la dibu jaku zeya yopasisisa asini sola yenu kwikilu kwa batu bakaka kumanisanga. Nakomituna matani semba ila kemoni ni oyo sebana nolangangana okonanga onanga ikoyo ya kamba no malingi kotika maisinyate
Ba mama oye. Kolo Yesu papa dia lungana ayokili bino mawa. Oh batata soki ba puso na kaka na $50. Ai. Mama nde batikale. Tata oye. Soki ba puso na kina boni $50. Mama nde baleli. Ba mama oye. Ba tata oye. Elia koza lango match nil kasi. Oh divers ya kuna. Epa nani? Divers yango ezo utawa. Siko ba divers yango ekomi mibale tokoloba nini? Ba mavere toni. Combien? Bon, bomoni bino moko ba te ya batata bata $60 batata wana basa lokola basa mibale oleto benga ngo divers peut-être kokoma ba mavere sinon en tout cas Mama kende nanu bongo tokolo balika mumususu. Ba mama ye. Meme na divers bolingi kotika biso te. $100 ba mama. Sikoyo mama, oye bien. Parfois kuna oswa ke chance te mutako yebisa yo. Awa basala kamisatu. Tata Nzambe nkolo Yesu na tata Molimo Santo. Sikoyo tata Molimo Santo asali kaboyi. Ye paso c'est la $100 na ye. Ba mavere so continue koya kaka. Bon, yo kende nanu. Ye baka yo po bandika course sikoyo. $100 ya libosi yango wana na kombo tata. Batata oye. $100. En tout cas, makambolo. Bon, comptabilité. La moni ba mama basukuki. Bon. Mère yaka. Le 16 août, Papa Fuambanza, de la moni basa combine. Mama alobi tata Molimo Santo tika na tinda ye akende na kombo ya tata Molimo Santo. Ba mama $100. Oui. Yaka.
Bon, nayebi te sikoyo bino ba maman, soki natali très bien na calicule, on dirait sosanga bino $100. Soki natali bien na calicule na bino, ezosanga $100. Soki tembe ezali. Soki te papa telema kaka yakaka na 200 wana, topile bango. Soki ba mama bokokoka $100 wana te, papa pardo telema kaka na 200 wana, topile bango. Dans l'entretien comptabilité, makambo nyonso oyo ba mama oye mutu asimbi papier mama soki bokopola yende mutu akopolisa bino popere kuna linga silika aya na $200 kuna pere linga silika ngai valite biso ngai na papa match esi esilaki kala mais comptabilité mutu azolukela bino mabienga mama yaka mama oye $20. Bon, ce que ma maman etikali na bino niongo ya $80 ba mama. Niongo ya $80. Comptabilité azawapi. Tata. Bon, bilo bokanisa ki biso batata tokomona na $20 te. Batata $20. Nani kanani? Bino soki boye na 20, biso pe 20. Bino soki boye na 10, biso pe 10. Omoni ba dollar esili bino sikoyo bo rapidité na euro ole pesa la €100 ayekaka na €20. Bon ba mama ye sikoyo bokomi na niongo ya $20 ya $80 na €80. Bomoni ba niongo yango parce bomi lukeli dossier grave. Bandeko ya SPC boyela biso fleur pona bolimbisi. Comptabilité. Sikoyo comptabilité omoni ba héros e bandeko bima. Yo nano oke kakate. Okoya komona ba 10 000 francs CFA et 10 000 sous. Batata oye. Ngala lobaki yango awa. Bino kaka batu bozalaka. Soki bomoni kaka mutala moko. Yaza ye moko te. Azali nde noko. Batata $20. Comptabilité. En tout cas, ba mama bokomi lukela na bino problème bino moko po batata balingi basilika. Tata mwasi te. Tata mwasi te. Bomoni nalobaki yango. Tango boko continue ko traîner 10 000 francs CFA ko bima les choses. Ba mama oye 10 000 francs CFA. Bon mère, ce qui tembe ezali zwaka 20 000 wana etikali nyonso yakana. Po lokola opesi tata nzambe 10 000 francs CFA. Bongo mwana na tata molimo sana.
Bon? Ah! En tout cas, donc, ma maman, code eza malamu. Nga nazolukela 20 000 francs CFA côté Faki. Nzoka nde eza nango côté place nazotala. Ba maman 20 000 francs CFA. Ah! Oh! Bomoni ye. Bomoni noko na bino. Noko ayaka te. Ba maman $10. Ba maman ye. 10 000 francs CFA. Jamais bon. Yeah. Tokomi na suka, tolingi tosilisa. Mais comptabilité penano akete kuna penoko ayebisinga alinge andimisanga. Yango na yebisi soko olinge ondimisanga yaka na $50. Soki rien bokopola. Noko soko olinge sauver famille yaka na $50. Soki te papa pardon telemaka na 300 wana. Ba mama ye. Ah. Tangu wana nkolo Yesu alobi na ba mama bolela ngai te. Mibomilela bino moko na bana na bino. Lelo papa de lunga na kiangani ayeli biso le siku. Hein? Ah, bolela ka pona biso. Ah. Bolela ka na bino pona biso te. Bolela ka pona bino moko na bana na bino. Ba mama ye. Biso tosi tondima. Biso nzembo na biso. Pasiza mezazo. Ya tambu dilazo. Mokololwa kisa kwase. Wanende tata mutazo yebisa na yo mama na bana na yo. Bon, comptabilité. Ah, enfin. Nzembe mama. Ekoya mercredi. Lelo sa samedi. Nzembe mama ekoya mercredi. C'est bon. Ah! Batata oye. Oye! Soki bozolaki na $100 nde bo récupérer. Omoni papa, ngana zoyebisaka yo bien. Bomanioka oyo bomaka bamibali ya basi te. Soki kaka omiyelaka na desa wana, mbele tokani? Oyo so donc divers ebandi sikoyo. Ba mama divers 1000 francs. Do batata ba poli na divers. Ba koko nkula koko masi. Lelo na tongo yo batata baganye na kimberekela. Pe ba mama baganye na tintsani batata to betela ba mama maboko. Voilà. Sino je zaraki wana zaraki ndengwana. Kolo Yesu Simon de Sirene na mimilaka ye ekulusu. Tango babatisaki
kolo Yesu na ikulusu nde ba mama nde balelaka ampasi ya mwana mobali yango papa mfumu alongo na la 29 juillet na 58 nde kobota mwana mobali mpasi eza boye te eza bongo yango emonani ete eke match nil na ndenge nini eke batata bazwaki 2 jours bamama mpe bazwi 2 jours 2 jours ya match nil mpe donc eke ili ndenge wana ezalaki bolingo na yo papa, merci beaucoup. mais ezali likambo moko eke bamama babotuli mikolo mibale ya batata na vendredi na samedi bazwi batata oye bofélicité bamama to ndenge nini bofélicité bango te papa lokola toyebaki na biso mopepe wana esika euti topesi kaka merci epai ya yo nzambe. Olingaka biso nyonso, olingaki te bamama bakota na susi na feti na yo. faki tadi dangole bamama badefile balongola malili na batata Papa? Ingeda papa. Mama Mwilu, Kiawanga Mwilu, Marie. Papa? Mama Mwilu, Mwilu ma nga ye Mama Mwilu nani mama ye okosana na bana bamosusu apart oyo yo nde papa de la vidéo oloba na nga te azala maloba peut-être même le programme nous sali yongi takanga évaluation de mode circonstance par Mama Mwilu mari aussi lecture ya Olympics donc ils sont élevés ok donc si mono si atala mono si atala mais si atala kufanya tempo ngoba una ukala yani yebukaka itavo muntu na ukala nga yembevo yandi yanga suku ilundanga mbevu kani mono gesa yani mambo mako muntu anza isa mau mama watavo mambo mayidika sedia yelu selemi un jour ngesi walobila nemvo kadi wakifana watata mwanda velela wakifana mulusambu.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Awa tozali kopesa programme ya bolimbisi ya libota ya papa Lufoso Pierre ya azalaka na mboka ya Kingoma kuna na Mandombe na Congo Brazzaville. Tokokamwa ndenge nini tozali komona kaka presque bana mike ezali nde libota. Ezali libota bango nde bato basosoli ke nzela oyo yango nde nzela bakoki kobikela na ntina na pasi bazali na bango. Nde programme ezali boye tokosenga libondeli epai ya mama pasteur Nzuzi Nsenga. Libondeli soki eleki mama Marie Mouilou akopesa biso mot de circonstance ou d'introduction nde botangi ya lecture ya bolimbisi. Sima nango kopesa biloko ya bolimbisi, fleur, d'abord discours, fleur, ba pigeon, pememe, kosenga maloba epai ya papa, kotonda maloba ya papa, libondeli pe photo souvenir. Yango tosengi na mama pasteur Nzuzi Nsenga esika yo ozali opesa biso libondeli ya liboso. Tusamba Munkumbwa se ye mwanda velela tata Nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela papa Simo Kimba onkiangani Nzambi eto jantete tata utusila nlemvo muna masumu meto katuna bafwana ko papa utufuanisa Nzambi totala muloko leki tuzifuka mabafulu eki tata Nzambi eto bana baku bafuka mene vantuala ku papa kadi inge utakututela vo ntangwa nlemvo iya uyiyi kuncha mafua kakulombe lwanga nlemvo ko kanda jadi disoswele papa muna famiye mbiya vanga kiti nkaka zao kiti masema u papa idina mpasi buzi wokele basoswele papa besi di mangovongovo vantuala kutata mabesi di mau simatangwa muna nkanda siwa wamo papa dodo kolonzambi eto sengo la sisiki yaku vana bena eba umpe bayenda tata manaka tulendiko ngiyelenda kafeti molenda tsambo luva mutu lombele munankumbwa se ye mwana velela amen. Sitolanda ndinga ya nkufi musonga ngudya diambo diziliya. Munkumu ya se ye mwana yengi tata mwanda vela mvutu di funda da matondo monsamu wa uu tunaki ni muyelu selemi mamu mayila mamu ni yaba mwana fieti kaya butu kako kansi batanga vo muntu na ukalanga yembevo yandi udianga supu da mbevo yandi uzabanga kikodula kya mbevo bunzungulu kunkangu ita mona ingena surpris kadi diambu diadi nene katutuma maneto ko kadi kanda dina dadi nene mama yandi vo mamuilu nge nkumbuye naku ya nene wabutumka le 27 avril jiti sanga nkumbuye naku lumbu bita kwiza kumatwala ulombi la sedi akunlemvo mambu makayidika muna Yerusalemi mono ngyuvudi mama nkya mama televo kinsuza basamu Yerusalemi mono mama diambu di kailenda ni dioko dina diambu dan nsoni tele nkatu kuchini nsoni ko wamana china nsoni kadi boba singwa buna bata génération pour génération buna beno yebala babuta beno yeba nkokololo bulukala mumpasi kalo monandi wansamu wa fieti ya zaka sankangu ya tela votela diambu
wene chibao bakikatukila kwau mawa boka fwa boba china dibundu diaudi mono bo mwini vo nkatu wene chimono kibeni yakivana kutata mwanda vela yekolo Yesu yakivana mu Yerusalemu yenkumbu ya nani ya tamama bote ngiza yanataka ngena twizalomba lemvo wakanda dia onsono kayuta mona mpashi jiyokele fwilo jiyokele na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza tolandi ezali nde charge batikiliaka mama epai ya mama moboti na ye ndenge alobeli yango ete oyo avandaka esika moko pembeni ya moto malade ye nde ayebaka évolution ya état de santé ya moto malade ye pe moto aliaka oyo moto malade atiki nde mama na ye apesaka ye elaka malgré na bomwana moke ke kuna na liboso lokola yo ondimi kolanda nzela ya papa Simon Kimbangu kobosana te na yo na bana na bino oyo bokobota na bakoko kokende kosengela tata na bino bolimbisi na makambo ya mabe oyo ye asala nde mama atuna mama na ye makambo nini oyo tata na ngai asalaki ki asalaki bikobo kati na Yerusalemu esalaki ye pasi pamba te makambo ya soni pona koya koloba yango na misu ya batu kasi mama a insistaki famille ezali monene kasi lokola bayebe na bango nzela oyo te yango wana tomoni mama atikali kozwa propre bana na ye na bakoko na ye po ete aya kokokisa ndai wana oyo mama na ye atikilaki sika tolingi totanga discours na mayemanso oyo bango bakosengela bolimbisi. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Nkamba le 6 avril 1921. Bosengi bolimbisi. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo bosengi bolimbisi ya libota ya papa Louvezo Pierre na mboka Kingoma Mandombe na République du Congo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso libota ya tata Louvezo Pierre ya mboka Kingoma na Mandombe na République du Congo toye komikitisa na se ya makolo na yo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani kosenga bolimbisi na mabe oyo bambuta na biso basala liboso na yo oyo lelo ekotisa biso na pasi makasi na libota. Na 1960 tangu nzoto ya papa Simon Kimbangu ekotaki na Nkamba Yerusalemi, tata Louvezo Pierre asalaka bikobo
na mbanza ngomba na yo ya bule pe ndeko na biso ya libota na nkombo ya mama Lomba Solange ye pe asalaki ekobo na kunzulu tia ye kobota mwana na nkombo ya Koiko Steve. Mwana tango akoli akoma moyibi monene aye kobota mwana ya mibale kaka na nzela ya bikobo na kombo ya Nkunku Brel. Ye tango akoli azwi liboma. Pasi ekotela biso na libota na biso oyo totikala kobala ekoma pasi, kobota na pasi pe kokufela, bana mayele ya malunga te na bakelasi, koteka na zandu pasi na pasi kaka, ba oyo basalaka basalon pona kotonga to kokata suki, ba client kozwa bango na pasi, kindoki ekota na libota na biso makasi ezala bana mike. Nyonso wana na tina ya mbeba ya mbuta na biso basala uta na ngomba na yo ya bule pe na kunzulu. Bana ya mibali na libota bamipesa na komela masanga ya molangwa, komela diamba, kolata biloko ya matoi. Pourtant bango bazali bana ya mibali. Na biso bana ya basi, mobali soki alingi yo, sima kobotisa yo, atiki yo. Na yango tata Simon Kimbangu Kiangani, nzambe ya mawa, yokela biso libota oyo mawa. Limbisa, limbisa, tata Molimo Santo limbisa biso, zongisa biso, na motema na yo, pe na nzela na yo. Toye maboko pamba te, tomemi fleur, pona kozongisa boyokani na yo nzambe na biso. Ba pigeon, elembo ya kotindama, tinda biso tokokende. Meme, elembo ya komikitisa, tomikitisi bilongi na se, na tina ya soni ya masumu. Tosilisi boye, okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Zela, muta fleur, zela. Il y a tellement de fleurs. Tosengi maloba epai ya papa.
kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tomoni bandeko na biso ndenge baye kosenga bolimisi. Mama oyo amemi bana bakoko na bango nde basali molende oyo ezali ete kino lelo oyo awa tobengaka na mandombe po ete lingomba ekoka kofanda esika tokokatsaka na ebale esika lingomba ezali oyo eyambaka biso mpona kokende Brazzaville. Mingi toyebi kombo wana oyo papa Mfuka David oyo tozali koloba ete mandombe koko ya yambo oyo ayaka awa na kati na Yerusalemi na 1921 wana kososolesa likambo oyo ya tata Molimo Santo mpe koloba ete tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu nde Molimo Santo. Pe likambo wana basimbi yango banda tango wana banda 1921 kino lelo oyo. Yango emonanaka ete libongo oyo ya tobengaka na pepa to na nsona banda tango wana efongwama. Papa Simon Kimbangu mpe alekela na nzela wana na tango wana bango bakoko batu bayabaka ye. Bakoko na bango na libota oyo. Kasi moyini tala ndenge nini akozalaka. Yango baza koteya biso ete tolanda bisengo oyo ezali ya mokili te. Tolanda bisengo oyo ya mokili te. Se bisengo ya mokili yango nde ekobungisaka biso mingi nzela ya tata Nzambe pe lokola Nzambe azali kaka Nzambe ya mawa. Bilembo wana oyo bazalaki na yango oyo bango bakoko lelo ekomi na bango mpasi pamba te bilembo wana ekimi na biso tokokimisaka yango na kolanda kaka bisengo ya mokili. Surtout biso ba jeune tango tokolobaka ete toza nanu bilenge na tango oyo tozali bilenge nde kosepelisa toto na makambo oyo ezanga ntina ya bisengo ya mokili. Nzoka nde ntango oyo ezali ntango ya tata Simon Kimbangu alobi totika mabe totambola nde na solo. Oyo libota ye moko mama ndenge alobeli yango eza libota moko munene toyebi bango bakoyaka pe awa oyo récemment peut-être eke biso bambuta toyaki kokuta papa Pasteur Mfuka Sadrak nde libota nde yango oyo. Yango tokotangaka eke bapapa balobaki ete soki mpasi eza na mokili pamba te bakoko na biso ya yambo basengaka bolimisi te. Kasi biso oyo tolandi awa tososoli eke esengeli tosenga bolimisi oyo eyebani mingi na Adam na Eve. Bolimisi yango nde esengamaka. Yango pe tosali na libota oyo soki bakoko basengaka bolimisi te bango baye kosenga bolimisi
soki totali malamu bana mike ndenge mama alakisi bango, ndenge koko alakisi bango. Tolandi mpe na nzembo ndenge bayembeli yango. Eliki ezali ete ata na kolela oyo baleli na nzembo, Papa Simon Kimbangu kiangani ayokela bango mawa po ete manso basengeli na bandeko oyo basosoli te, bango nyonso bakoka kososola pasi oyo ekoti na libota ekoka kosila. Ndenge balobeli yango, bandeko mosusu bakomi maboma, bamosusu bakomi soki ndenge nini wana bachance mabala ezali te. Na kondima na bango, na kolela na bango, lokola Tata Nzambe azali Nzambe ya mawa, eliki ezali ete esi alimisi bango ndenge baye kolela awa. Mingi pe toza na kati ya makambo wana, ata na nzela na bango, biso nyonso pe bakoka kolimisa biso. Et surtout que lobi tozali kokanisa elonga ya Papa de Alungana oyo tikali koyebisa biso ete to tika elanga na bangulu te. Donc biso totikali biso nyonso ba jeune tondima te eke musala oyo Tata Molimo Mosantu ekoka kokufa. Soki totali malamu liloba na ye oyo banda atika biso kino lelo oyo bitumba oyo Papa Liangenda atikala kolobete a partir ya 2000 nde bukomona makambo kasi boyika mpiko na mabondeli. Yango biso nyonso toteyami po ete tokoka kolonga pe elembo na biso oyo batata batia biso ekoka kolongwa te. Tokoyamba bolimisi na bango. Okombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Tobongisa maboko totonda malendisi ya Nzambe na biso na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Na kombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Mosantu. Papa libondeli pe photo souvenir. Tobondela. O kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Tata Nzambe nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu na maye o bozali kosalela biso tango nyonso. Bobatele biso na butu mobimba na moi pe bobatela biso. Tolandi liloba na yo oyo uchi na mukanda ya Tata Nzambe oyo ezali bilei ya bomoi yango nde kobatela biso moi mobimba. Musala na bino pe emonani ya botongi. Toza kosenga tango nyonso bopambola soki bopamboli biso pe tokosala ya koleka. Tomoni mama aye na libota mobimba na bana mike. Aye kosenga bolimisi na likambo oyo bakoko pe baboti basalaka na kati na mboka Yerusalemu. Oyo na bomoto epesi biso mpasi na mitema kotala bana mike ndenge baleli epai na bino. Tokolobaka ono tango nyonso. Tozali ebele na kati na mokili. Pe na ba oyo bakosambelaka na oyo bakosambelaka te. Kasi tokolobelaka yango ete ata na libondeli ya muntu moko to mibale ekomisika na bino tikete boyokela biso po ete mpasi oyo eza na kati na mokili ekoka kosila. Ndenge mama oti kosenga ngo na kati na mikanda na bango komona ete awa tozangi botosi oyo Tata Nzambe tala makambo ndenge na ndenge ekoti na kati na famille.
ezali mpe komona na mabota mosusu oyo ezomonana ete na mabe oyo bakoko basalaki tobani kokoma maboma misala nyonso tokosala ezali kobonga te kasi bino bolobi yango ete ata motu moko asosoli asengi bolimisi yo nzambe ozali nzambe ya mawa ye okolimisaka libota mobimba ata na mokolo na lelo mama ndenge auti kolela awa na bana na bakoko tika ete bosalisa mokili mpasi ekoka kosila koyinana ezala te mpe kobwakela bamaladi na bato ezala te bamaladi ezala te soki bosalisi biso ata na libondela motu moko ndenge ekomi epai na bino tokopesa lokumu epai bino basato ya bule toza komilengela na ntina milulu ya lobi le 16 août kanisela bana na bino oyo baza na nzela oyo bazali kokota bokanisela bango bakota na kimia mpe yelusalemi bato bakozangaka te pamba te awa nde tokozwilaka manso ekopesaka biso kimia oyo opesi bakotaki bapesi mikumba na bango nyonso epai na bino bosungi bango na molimo bozongi na bango totie mpe na maboko na bino tokotambolaka na mituka ezali nde bibende bosimbaka yango baavion babato nyonso bibende nyonso wana oyo ememaka biso tika ete bosimbaka yango oyo mpe bakokumbaka bazali mpe bato bopesaka bango bwana na mayele makama ezala te kanisa kuna na este kino lelo oyo kinia ezali te kaka na mawa na bino ndenge tozali kosengela ntango nyonso okoka kopesa biso kinia libondele ya yo papa mfumu alongo papa ndenge na kutima soki totali biso na biso kaka nde toza komisala na mabe biso na biso kaka nde toza kobomana tika ete bokota na mitema na biso po ete toyeba eke tozali bikelamu na bino esengeli tozala bana botosi tolanda oyo bozali nde kotinda biso mawa na bino kaka tozali kosenga mokolo mobimba ya lelo topesi yango na maboko na bino bokoka kobatela biso nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen twende lujambo te
Et voilà, peut-être un bon moment, Balanza presque Nkamba officiel. Le wana tout kolanda pourquoi moi aussi le collègue au mokolmalelo samedi 15 août 2026 ou Nkamba Yerusalem yasika to bandiki bungu na kati anda kwa nzombe pe to yaki libanda liboso enda ko monini ya tata mokonzi ya bule bipai wapi to utaki kolanda lukumpe kembo ya papa Simon Kimbo Kyangani oyo ezaki représenter au mokolmalelo epai ya conseiller duraki na e papa André Mbenza Kyangani kasi na maloba pe tolandi malako minene oyo tata André Mbenza Kyangani asili kopesa biso o mokolo malelo ina kati ya maloba na ye asili kobetela biso sete ete lobi ezali bongo mokolo munene oyo tokanisaka bongo elonga ya oyo tokokanisa bongo elonga ya papa ya Lungana Kyangani atika biso o mokolo male 16 août 2001 na Kwemba petit village proche en Bandia Ngungu mokolo mango ekozala lobi alabi bongo tokoka komilengele pamba te ye nkolo Yesu ye alonga kesenge na biso pe tokoka kolonga soki bolandaki mayemoso malaki awa tomonaki bolimbisi ezali bongo ya bandeko na biso ya mboka Kingo Makuna na Brazzaville bango nde baye kosenga bolimbisi pamba te tata molimo mosantu asila koloba na biso ete tango oyo tozali bongo tango ya bolimbisi masumu bakoko na biso basalaka biso nde tosenga bolimbisi pamba te libunga wana ekolanda de génération en génération nde tosala komona bandeko na biso ya Kingo Makuna na mboka Brazzaville bayaki liboso ya tata molimo mosantu mpona kosenga bolimbisi na lisubunga oyo bakoko na bango basilaka kosala pe soki bosilaki kolanda biso na bokebi bonso na kamera tosungamaki bongo na papa Eden Mavandu pe papa Baldunu réalisation ezalaki bongo epai ya papa Erzosine de présentation ya ngai wa bino mama Alphonsine Kalima tokutani bongo na mbala ya nsima bai. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fu balanda bayoka Kamba alobi